Voilà, Tindika télévision. Papi Kamwa Simolobelia grand prêtre mfumu wali tunga fachi beton mwana ya suka ya mama Marthe Kasalo. Lelo émission ce qui va kelele ba soso penza na sali libanda parce que tongo yo vraiment ils ont mérité beaucoup d'informations. Parce que ekoi na butu balobi ke Kyungu waku mwanza akufi baba Kyungu. Bozo une émission lelo si c'est vrai ou c'est une fausse information. Déjà dans Facebook, bah croix, bah rip, paix à son âme, boye na boye. Baba Kyungu bana mouwa. Donc voyez bango lelo si c'est vrai ou c'est faux la katia émission lelo. 7 personnes ba koufi pour la grève d'infirmiers. 7 personnes 2 jours à Pamba. Ah eteni longondo, tala ministère de la santé n'engé komi. 2 jours à Pamba grève d'infirmiers. Donc bitumba ezali ba infirmier na ba docteur. Ba docteur bazo senga mbongo, c'est comme si gouvernement veut pesa bango plus d'importance que ba infirmier. Ba infirmier ba tombo ki ba biso bo ki pe biso te. Toko la kisabino ke bisonde tout ça la kamusala o ba infirmier ba tombo ki grève 2 jours à Pamba. 7 personnes ba kufi donc na ba Rwanda ba to boma batu. Na ba Nyamulenge ba to boma batu. Na ba infirmier ndenge moko. Éclairage public. Fachi Beto akitaki na changu. Oyo bolobaka o changu ya mutu boye. Changu ya kabasi ya mutu boye. O frère Martin kanga changu. Facha kiti na changu na butu. Cher internaute. Nebisi bino ke na butu. Presque 19h facha kiti changu. Changu po ya blague te me ya grand monde kuna na suka kote dingi dingi. Nanjili brasserie. Ezalaki mbala ya liboso wana filmé Fachi na butu. Changu tombe batu nyonso bamona Fachi yaka kita sikotala na butu. Donc bapesa ki bamote bota na image sikoyo ndenge éclairage public ekoti na Changu ezalaki na test. Batina no 1 km mais idée ezali projet ezali komati na kabeya kamwanga. Donc partout na ba coin ezali donc rural ba tap ba éclairage public et puis ba kotela bango courant parce que maya njili eza wana ba kosala moins mini barrage pour na kopesa ba courant na banda. Donc eza impossibilité projet ezali continuel. Beaucoup monde na ba image ndenge facha kitaki na Changu. Adhésion massif lelo batu bango s'adhérer na parti na IDPS ba kitaki tambu pour pesa ba détail. État de droit chez l'internaute eza passi eloko eza kwa mbeli amino mibani. État de droit au bozomona eza facilité eza facile bon c'est la théorie peut dali ezali kaka pour na bato IDPS nde état de droit bato mususu ba kemba ka bato IDPS ba kemba raté. Augustin Kabouya qui répondre na parquet. Augustin Kabouya. Kabila au pouvoir. Boshab. Yo sambisa Boshab. Yo sambisa Shadari. On va poser Shadari ma question. Yo ebana nengeni. Oye pena kwa Shadari. Nde Shadari alongo na tribunal. Nanda pour yaki kosamba. Boshab alongo na nda kwa yaki kosamba. Mais Kabouya asambi. Samba olonga. Foche kozala ya nani. État de droit ya ngwana. Eza pona batu nyonso. 78 prisonniers libérés. Wana sikoto ke na Côte d'Ivoire. Bomoni président Gbagbo makamwelekaki na Ouattara mais botala lelo ba yambani balongoli kutu na ba masque. On dirait corona ezate. Ba yambani et puis président Ouattara a accepté ba libéraki lobby hier samedi 78 prisonniers politiques. Après pour parler, il y a un ancien président de Côte d'Ivoire, le président Gbagbo. Voilà, tout à la politique en Mboka Nengi Tolingi, Nenge Bandengi Pe Awa, na Kinshasa, Fachi Beton, na ancien président, le sénateur à vie. Donc, bango tout baza vivant, maintenant au solola, bakutanaka, moi, moko boyebi ndenge zalaki, malgré mikolo et combineti moi, mais zalaki ki bazo kuta bazo solola, mais le sénateur à vie. Azana est vivant, azotambola na ye na kinga kati na monaki mukwana kutu na caméra ngabi ah voilà comme fait reporter ça va. Eza makamba. Guerre eza déclarée entre Nsafu
na Augustin Kabuya ndanya kolongo ça faut koka olobaki muto koya na projet ko déposer projet de loi oya tiani sera kotika na pays du peuple jour wana a signé de attestation de décès na kolia yi olia été mtingi pulu na vivant lelo ba mbrema oza koko na vantiri singo pulu na vivant olie nani Nouande mabe, je suis mbote mais voilà, émission est bandit. Donc moi c'est mon lobby maman Nezi aux États-Unis d'Amérique. Il y a le bien émission là c'est plaquant le baga émission bandit. À ces plaçons le baga émission Sili. Donc pour na yebi loko mi balé wana alela ngo mabele émission mobimba. Donc émission bandit bozwa bana boko tsana banda. Po tindika abandi siko maso. Tala cher internautes, moni mboko oyo tokobongisa bonga kana yo nanga na yo mdoza na mikili nanga mdoza na kisasa tokosala tumboka oyo bonga pe biso moko peka ka tokosala ki mboko oyo kufa penza ezo na libulo sika tokuti comment yo zali infirmier pona ba prime na bino ba salaire na bino oiza ko tarder bondimi botika busala ba congolais ba kufa na bango 7 personnes na écart ya 2 jours balali. Si on a passé 2 mois, vous savez combien. Si on a Rwandais, on a Mout. Na yo infirmier tiki ben de kono bo ezo kata moto boy ko intervenir likola mbongo akufi. Est-ce que différence est ali? Ministre pe ya santé. La ndaka pe prédécesseur na onda bana ko sala. Était longo no soka ba tumoki ba akiti. Akutena ba syndicaliste za ndenge nini? Ata solution ko yata un peu plus tard. Mais en tant que diplomate, il faut qu'on soit là, il y a un bango promettre bango politique de rendez-vous. Entre temps, c'est dans le gouvernement, dans quel moyen vous financer, il faut être à la canine. Comment ministre de la santé peut au tiki que greffé ou meli, tu peux koufi 7 personnes. Si on a le foot à Batouana. Batouana, sur la base de la Batoumine et la Moka Oyo. Pays est super. 7 personnes, mais c'est la même chose. On a ben nikuna, ba aussi Kodeko, ceux qui n'ont pas bomi bat, n'a pas infirmier, ils en ont moko. Donc quelque part, de vous assassiner bat. Malgré c'est votre droit, mais vous prêtez serment pour sauver ma vie humaine. Pour vous dire que votre économie, votre propre frère n'a pas de prime, n'a pas de salaire, ba 4 moto, 7 personnes. Vous avez ba famille na bango, ba tona ba kufi 7, ba tiki banani, ba charge. Vous êtes des méchants, vous êtes les infirmiers. Vous êtes vraiment des méchants. Na lela qui l'hôpital de formation, na leli. Comment vous êtes infirmier penza pour prêter serment que vous biki sabatu. Nicolas va prime. Bondini va toi va kufa. Na bali ko ba makere lelo donc maman ko ka nga poko la ba soso vous comprendre donc ferme mukubwa. Donc tout ce que ça nango boyoka quand on a parlé mais ça ça ganga donc bon et ça la rappelle bien bata poto bomona ka basope kala boyoka basoso kala ça la bonne nostalgie bon on va créer la basoso ça la bien voilà donc veuillez nous en excuser. OK. Donc bota la ba infirmier dona ba katakata ba rwanda ba infirmier ndenge moko. Bot za la kape na muri ya bandeko. Boza la bandenge moko ya kosala pe grève peut-être beaucoup ça la moins ndam mais vraiment pour tika musala totalement boyé ce que va pas comme kufa après ta ba futa bino bozenge ni musala bongo ce que va to ba kufa na ba kusekwa ndenge ba kusekwa ndenge nini botala mutema mabe komi entre biso do likolo ya mbogo likolo ya prime bozala ba guerre na ba médecin faut botika musala arrêt de travail ba to ba kufi. Ce qui est en train de déclaration de ma tête avec Philippe, état de droit payant. Pour bateau, droit à vivre dans Congolais. C'est triste. Ministre de la Santé. Quand il y a un biloko où la raboiti. Bazaïba. MLC. Mais tant que vous critiquez la fatigue, nini tout ça, c'est quoi? Ministre de la Santé te fait ça MLC. Mais ministre ML, il y a santé, ministre MLC. C'est quoi Bazaï? Critiquer le ministre Nabino. Malgré que tu as une sacrée. Critiquer le ministre Nabino. Comment tu as appelé un infirmier, Bazaï grève, tu vas pas couper.
Longondo. Ah. Moutouana a des défauts. Mais vous allez qui m'a casse côté. À chaque fois, moi grève, à chaque fois manifestation, vous avez ma bango et tout pour la solution, pour l'intérêt général, pour le peuple congolais quand même à vivre. Mawatro. Ba prix, il y a billet avion et qui t'a gâté et qui ti. Toloba qui te doit tenir malé. Ma pré ba soso awa, ou alors on peut savoir une technique mon côté décision au chef de l'État, mais la police, ils en ont officialité. Pour ma prix. Na ba fake ou fake ba opérateur économique ba teka ba soso na boy ko yebisa bino loko mais mon tout ça sala ngo déjà na si vous comprendre déjà parce que facha do sala ngo na modèle mususu idéologie mususu et vous verrez ba ko yebisa soso ba opérateur économique ba kitsa bino côté et ko kita yango po mais pour l'instant bah si déjà décret chef il y a gouvernement a une décision avion déjà ba billet et quitte mais la moni bande comme ça oh nous allons vérifier eh Congo on va attendre merci té bible le dit et c'est mon amutu oyo andimi mais amonité mais y aura Congolais nous allons vérifier quand c'est fouta ticket tu vois moto que y a un giri qui nous vérifier oyo a voyage raté pour moi que ne mbujima aller retour au fouta $250 le OK ozongi otali bande kona yo boleka konto sans problème donc qui sangani comme je vois que qui ça $82 190 le mois de le bas prix pena et quitte officiellement donc voyage avion comme il a mo loko pamba avec $200 $180 au voyager na yo si ko tikali na deuxième partie les alliés partis à damage. L'explication du chef d'État décision moko pour na damage. Soso na tsiki bino $2, c'est pour bientôt. Carton à soso $10, c'est pour bientôt. Bokanga makamazo sabino. Moni bonne année oyo. Et vous avez pas bonne année oyo daka la période moko bo. De boye kuta ba mbwa ba lele na ba poubelle, ba mbwa ba vimbi mabumba ko kutambola te. Donc, donc grand coton donc tourner loin. C'est pour bientôt. Nous avons une stratégie au chef de l'État parce que dans toutes les autorisations c'est pour très bientôt. Éclairage public. Vous savez, dans le coin reculé, dans la périphérie de Kinshasa, donc Bamaluku, partout, Nsele, Bamikondo. Il y a un problème de éclairage public avant que l'énergie électrique écoute à la bande. Et voilà, test, ça veut dire test, ça veut dire 1 km pour Esunga, Bana ya point reculé, c'est là qu'il y a une brasserie, chef de l'État Fachi Beton Yemo Akitaki, oh Changu, ça la soki ya nani, oh Changu, ça la soki ya banani. Ngana zela qui peut-être va boire mabanga, ou bien va finga chef de l'État. D'accord? Tout à l'heure, test. Beto kiti na butu na chango. Na moi ite mais na butu, je vous dis na butu. Pourquoi na butu? Parce qu'il fallait yemoko à vivre éclairage ba mine wana et puis là à palper réalité. Et puis butu, il y a une démonstration de force. Bon, to kiti na butu pour na butu ndoko boka libanga takuna boko ndeni. Donc mokonza kitaki na butu siko na chango. Ngana zela ki bon, to yoka ba finga, to yoka ba boka libanga. To yoka fachi kita. Béton kita, fatigué wana, béton ye na chango. Et j'ai vite compris que chango, c'est un grand prêtre fatigué béton. Pour avouer qu'après na chango, à s'enrôler qu'après na chango. Botala ba image na tindika, ngamoko na kata salle, fachazo voter à watindika ngamoko kamwa si à 0 mètre na béton. Tubandaka, oh jalelo, tubandaka bana jalelo, natanga mpiaka. Et ate que non. Facha comme président, tu comme flatter, on a fait Haïti. Oui. Bon vivre si quoi événement na changu fachi béton nga kitaki minda ipeli bana ko wana ba sepeli mais ba réclamer le ko ba sengi lumière penza ka te ba sengi be courant et kotananda. Mais na projet wana le quoi ba sala ki test la lumière, ba le chef de l'État appelle ça bango ba moyen au gouvernement. Comme ça, basa ya bango barrage na maya njili wana bazwa courant ya bango moko bakamwa inga ezate donc courant uti na simandako
Botali novelas. Katika mwasi tindika betodi. Mwinda Epela. C'est dans le cadre du projet pilote d'éclairage public que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est descendu ce vendredi-ci ou en fin de soirée à Njili Brasserie, au quartier Mikondo, dans la commune de Lantsele, afin de se rendre compte de la concrétisation de ses premiers projets pilotes dans le cadre de l'électrification des milieux ruraux et périurbains. Et pour démontrer que des solutions rapides et efficaces existent, l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieux ruraux, ANSER, en partenariat avec Solectra, a lancé ses projets d'éclairage public et d'appui aux ménages vulnérables. Quelques lampadaires électroniques ont été installés pour permettre à la population de ces coins de bénéficier de la lumière aux heures tardives. D'après le DG des ANSER, M. Idesbald Shinamula, il est possible de mener un projet et de le faire aboutir dans 45 jours. Pour y arriver, il a fallu au préalable définir le plan d'électrification et ensuite mettre en place un système rigoureux de gestion de ces fonds. À ce jour, nous sommes très avancés sur ces deux prérequis. Aussi, avons-nous lancé depuis mi-juillet dernier une phase pilote ici de 3000 ménages répartis sur... Voilà, merci Katika Mwasi. Nous sommes de retour sur ce plateau mobile de Tindika Tindika avec des bruits, des coqs, tout ça, avec les chants des coqs, tout ce que vous voulez. Tindika Tindika, ça fait également l'ambiance de cette émission et c'est de la particularité surtout de cette émission Tindika Tindika de Kamwasi, Tindika Tindika de la chaîne Tindika Tindika. Et partout où je passe, même Basoda là Bamoura Batunanga, Tindika Tindika la Xinine. Pourquoi Tindika Tindika? Donc, ils rappellent comme un mot vraiment particulier. Adhésion lelo sangwe commune qui tamo bana qui tamo beba ko s'adhérer na IDPS massivement lelo. Beaucoup de la image na pourquoi. Na katika wana poso na tija commentaire trop tano cha image dans la sens té. Na pourquoi beaucoup de la image wana lelo adhésion bat ko s'adhérer na IDPS. Na baki makama état de droit bomoni comment Augustin Kabuya akeko samba akepna ko samba. Donc Shadari akeko samba. Est-ce que vous avez comment parmi les deux anciens secrétaires généraux, il y a PPRD, mais comment on a tout le monde boulevard. À Sambate, si la rane est moins limorane, il y a un royal, je crois. Vous avez su qu'on échanger. Moi, je change malé. Augustin Kabuya, secrétaire général, il a parti au pouvoir. À quel a parqué? Mais na moni ba komiso ki na Facebook yindi bazotanga Paulette oya journaliste oya moi ça na teka moi bazotanga Paulette ki ye mutu asa soki tweet soki nini comme quoi Kabuya Augustin Kabuya auditionné par le magistrat soki Mutombo greffier Chimanga. Donc, alinga lobake, ils ont qui procès moko, gagné ko samba, donc baluba. Est-ce qu'ils ont un sens? N'a pas besoin de tweet à solo. Pour comment vraiment pirater banana batu. Donc ba compte batu, n'a pas besoin de solo. Mais est-ce que vraiment intellectuel ako ko babilo ko ndenge wana? Le basambisi na baluba. Sikoyo donc c'est-à-dire die moko plaignant. Yo ke ko samba, est-ce que ba fundi yoti? Ou déposer plainte. Et pas ya magistrat Songolo, inspecteur Songolo. Nde yé mutaku akusambisa yo. Mais comment yo tango ke ko samba yo moko accusé au préparer mutaku sambisa yo, le ko dit comment ngai Kamwasi na muntandu ba fundi ngai alinga mona bana ko pona juge comment na ye mampasi. Greffier comment na ye Matondo. Ba mususu na ba assistant soki ni ndenge za la justice aina kuna
nani bakoma bakongo boyebe bamambweni bana donc bango tout bazala bakongo est-ce que ngai mutu na kopona batu bakosambisa nga tona yokuta plainte et pas ya muto ya fulvi et pas ya plaignant akopona banani bakosambisa nga botala niveau ya mutema mabe ndenge kombi donc nyonso oyo ekouta côté ya fachi côté ya IDPS ezaka bien ata bomoni ke fei eza ya pembe bazoluka fei oyo ekoma noir c'est triste mais pour la biso totali état de droit Kabuya s'est déplacé après cette justice valeur à Sambi mais tout le monde a zonga qui n'aille donc vous voyez que yo qui ne makala mais état de droit ezali respecté ya mona yebisi ne ko nsafu guerre oyo azoko lukana Kabuya et ko simba te po yo moko lobaki ke muto ya kotika projet de loi ya Noël Tiani mutwana ko bimate akokufa okolia ye donc comme carnivore mais tingi pululu kibuti kibetu azali na santé muzuri sana siko nsafu za wapi car déjà zo côté là bon moni bande ko na bango ba religieux musuni bozo beta balobi ka osola mabe siko yo mutu abongo ne ozo protéger poza catholique tebi ko ngirima sa bato pamba noande le kitro no ezo linga yo te me yo lingano voilà Kyungu wa kumwanza baba Kyungu akufite il est bel et bien vivant mais akufi wapi akufi na Facebook babomie na Facebook baokunda na Facebook mais Kyungu wa kumwanza baba aza vivant santé muzuri sana Saudi boa nituki beni na keketi nitu nitu en fait c'est nzoto na kintandu keketi donc santé kitoko lutomato tuna kibeni makutu lutomato kutu na makutu boki kintandu lutomato kutu na kimakutu donc ça dit bon fongola matoi na bino bien boyoka baba Kyungu est belle et bien vivant net il est déjà qui moi signation na bila ebitoyo donc le Kyungu ya bitoyo donc baba Kyungu bo wa Saudi oya bomio abakisi yo le micro na kosuki sa émission ya lelo na moni bato balingi gouvernement te balingi fachi te bazwi ba photo ya Sama Lukonde bazwi na ninga kotaki na ninga komi 100 jours après aye munene donc bino na muto ya munene te soka kondi poison soka ye munene ayibi atoka ba congolais niveau to komi na ebité niveau to donc e komi ko konda te ko ya munene te de photo lo toluka ba médecin mikolo yo moni 1 kilo linge mata o meli soki nini okondi soko mona ngo konda mwa mingi o meli mwa miliki na ba maki o vimbi donc soko kondi kaka poison na présidence soko ye munene o yibi soko komi mwa tentire linge mata boyo Jamal Kabundi akomi pembe mais finalement bolingi ba toza la ndenge nini muto ayinda te muto akoma pembe te muto ya munene te muto akonda te donc ekomi na batu bazwi musala ya ko surveiller ka donc bomo tamana ba peser etikala amoni na nzela mama matana no kilo total komi na o matisi combien c'est compliqué to komi ko banga ne to zabo o kondi donc to kondi kaka muke problème poison na présidence o yika mamunene ayibi avimbi est-ce que Sama Lukonde yango azalaki pauvre tanga kotaki c'est ça qui mo kondi na jekamine bobo sane donc bomona ki Sama Lukonde yango pauvre azalaki anaconda atambulaka makolo atekaka babude non Sama Lukonde azalaki jana ma position mais comme quand même premier ministre ce qui moi ali moi libende avimbi muke où est le problème donc bino siko bino batala kabino te bino bokomi kotala batu bokomi ba sniper bona ndaka nana ye munene nana kondi nana ye choko mais bokomi ça va na bino ndenge ni parce que vous passez tout votre temps maintenant pour surveiller bata pouvoir siko bokomi ça va na ndenge ni bokozo ba charge na bino ndenge ni
po okomi kolekisa ngonga na yo kotala kaka ba ministre. Émission esili. Merci. Nabino se botali tindika botikala ne fidèle. Awa nde makambo ezalaka. Awa nde véracité. Awa anti-stress. Oyo musu bodo landa wana intoxication, ba message ya haine, ba message ya jalousie, moninga azwa te, kaka ye azwa na politique ya haute toi que je m'y mette. Ye kaka azwa. Ba musu bazwa te. Ba musu ba lia te, ye kaka lia. Ba musu ba rouler carrosse te, ye kaka fa rouler carrosse. Botala haine ndenge ekoki na mboko. Yango tout sekana na manuani na chef de l'État apesa iba moyen pour la campagne ya cohésion et l'unité nationale. Et surtout, ba élection ezakoya ezala crédible, transparente et apaisée. Bon dimanche à tout le monde. Comment ça s'est dit, ngana bino peut-être na po. Merci.